adversaire musical ya Karim Mokonzi, nzoka azosuka kaka kolanda Karim Mokonzi na musique te, mais adversaire musical ya Karim Mokonzi akei lisusu musika. Boyoka makambo akomi na Facebook na ye. Bongo ngana explique bino. Ngana zawa pona koloba kaka makambo yo bino bozomona te. Un concert, une rencontre, un coup de foudre dans les coulisses. Quand l'aigle Fally Ipupa croise les regards de la panthère, une étincelle est née. Ce featuring est né dans des coulisses du concert Libreville sous contrôle de la star congolaise au Gabon. Rendez-vous pris en studio à Paris pour que la magie opère en seulement une séance. Le courant était tellement présent que ce titre transportera les fans dans un mariage enflammé, joliment mis en scène par la chante et Fally Ipupa, Ipups. Ne ba tampo so déranger bango coach Gisnon. Ya saka na Londres. Ya si ça ba tampo. Ils ont tout lit. Ah, tampo. On a tapé coach Gisnon aussi ça. Ils ont tout lit. Maman, bolimo lobi bolimo. Bolimo nini? Bolimo. Oza su a to bungi. Na ko bima na porte. Ko bima na porte. Te na porte te ko mbangu te. Bulunga manyana. Bolimo. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote ba rando na ba randonette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Noirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko na kanisa mwana mwasi oyo ngana tiaki ye a part na likamba bolingo. Na tie kaka aza adversaire ya Karim Mokonzi na monde ya musique. Mais na yebaki te nzoka ye azolove King. King azolove Karim. Awa eza makambo. Na comprendre. Tango Sankara de Kunta agangaki Super Nana. Ngana kanisa kalobaki Super Nana na cadre tango mosusu pa bwaki mwasi ya King Nana. Ou bien tche Super Nana ezali Karim Mokonzi. Bon, Super Nana ezande Karim Mokonzi. Mais sikoyo oyo ye moko bomoni makambo yo akomi na Facebook na ye. Soki boke na Facebook na ye bokomona akomi yango. Azali na kati ya triangle ya bolingo. Bon, ngana soki si akote bolingo, tika na lobela musala. Bandeko, ba chinois, na ba téléspectateurs, na public congolais. Boyeba ke chanteuse Karim Mokonzi, adversaire ne oyo azali ya musique yeyo. Bien sûr, azasus na makambo bolingo, mais botiana nuwana à part. Na musique, ndenga zawana, azobimisa 2 albums. Alingako bimisa moko, mais mi balé. D'avance conférence de presse negoleka na Bidjan. Bon, boka mwate ndenga zo mene Karim. Karim a badi carrière musicale na 2020. Poko mene Karim Mokonzi, oui, azo mene. Azo meneye, mais Karim Mokonzi a ko battre mikologoya. Ye, aza na facilité, ya ko voyager. Ko voyager te ke po aza na mukanda poto, mais po aza gabonais. Alors na Gabon, baswaka visa na facilité. Soka ambassadeur azo tuna ye, biloke belo batuna na Congo. Sire certain a otuna ye, ozo senganga testament ya Pharaon to ndengeni.
kuna ezalaka kaka bazwaka ngo na facilité ndenge mundele azwaka visa ya Congo po akende na Congo tolongwe na likambo bambata alors ye aza na facilité ya kotambola aza na avantage ya koyemba deja mais bobanga te Karine Mokonzi akobatre ye koma ne fort ya Karine Mokonzi ye moko pe ne fort ya ba chinois na ba fanatique ya Karine Mokonzi pe na peuple congolais pona yebi na ngate na kati ya Congo na minute oyo mwana mwasi nini bokende zwa alite na mwana mwasi oyo kaka Karine Mokonzi bokozwa nani Claudia Bakisa aza na balbum ebele ayemba na ba le grand mopao na ba maestro Fabregas na ba Fabregas ayembi na mwa bato ebele pe asali banzembo ebele aza na niveau ya miziki ya kitoko mais na ndimi te ki aoya kobunda na mwasi oyo bon impossible eza te mais awumeli pe na carrière musicale ndenge moko na fille oyo kuta bandi nsima mais Karine Mokonzi abandi na 2020 oui aza na capacité na ba arme nyonso ya kobattre mwana mwasi oyo pe mwana mwasi oyo ayebi yango bien. Imaginez chanteuse ya munene boye bon akomi ya munene azalaki ya moke me akomi ya munene soka kopase conférence de presse ne na kati ya Abidjan seke akomi ya munene en plus na kati ya Abidjan ebakisaka promotion soki ozokende kosala makambo ya miziki no kuna yango ye mpe azaki diba te azokende kuna. Alors Karine Mokonzi akozala na mwa retard tout à fait normal pour Karine Mokonzi nanu akomi na stabilité te donc nanu azwi mukanda te oyo ekoki kotindaka adeplasaka mpe asalaka bacontrat mpe azala integre mbala moko na leta na makambo etali carrière musicale na ye. Elingi koloba Karine Mokonzi même soki abimisi album sikoyo abando yemba soki etekami ekosenga baprocédure ebele mpo te azala legalize na makambo mosusu. Loba soki akofuta be mpo nayebi ndenge okendele te mais Karine Mokonzi aza na badifficulté mpo na ye koyemba te me mpo na kokoma na niveau ya likolo kosala succès na Europe kokotisa mbongo ebele biloko ekofrene ye mosusu ezofrene ye ezali bawana yango mwana mwasi oyo azomene moke. Mais Karine Mokonzi même sans mukanda na makasi ya bakongolais na makasi ya bachinois na makasi ya ye moko pe équipe nyonso aza nango en tout cas akobattre mwana mwasi oyo pe akozwa biloko nyonso oyo esengeli azwa yango wana ndenge ezali boye oyo nyonso ayebi kaza congolais alingi ke musique bachanteuse ya Congo babanda ko s'enfronter sikoyo na bachanteuse oyo ya libanda ya francophonie Afrique. En tout cas faut bo compter pe bo appuyer Karine Mokonzi la baronne parce que ko appuyer Karine Mokonzi la baronne ye ako affronter bango kitoko bomi tungisa te po bandi carrière na 2020 bo yoka maloba nga nazoloba awa ezokipe te ke oyo abandaki kala na oyo abandi sika ezokipe nde oyo akoka ko affronter bato wana. Alors nakanisa bomonaka lelo inosbi biloko asalaka ekamwisaka bato bele ti lelo bakongole bele baza na duti na ye mais na niveau international baza na duti na ye te badiversaire nde na libanda basi basengaki abandon ndenge moko bozomona Karine Mokonzi bien sûr inosbi mpe abanda carrière kala mais Karine Mokonzi koobserve musique ye pa banda carrière kala mais koyemba kozala chanteuse kokota na monde ya chant wana 2020 alors lokola pa bandaki yango tango Arafat azwaki problème elakisi Karine Mokonzi fa banda moko abandi mbala moko carrière internationale. Donc oyo Karine Mokonzi asalaka eza carrière internationale azali déjà na compétition internationale azali déjà ko affronter batu na niveau international yango bomoni mwana mwasi oyo kinda na bakinda na ye bayebi Karine Mokonzi. Karine Mokonzi aye koyebe simo awa makambo ezali makasi
Yena Karine Mokonzi bazali ba diversaire na monde ya musique. Yena Karine Mokonzi ba kokipe kozala susu na monde ya bolingo. Bien sûr Karine Mokonzi azali okipe na Tigre Noir. Mais kobosana te oyo Karine Mokonzi azane oyo mobali ya Karine Mokonzi azane problème aza king. Loba intervention ko salama ya double king. Double king nani? Yewana oya lela rando susu mukonza rando. Double king le grand mopao. Nzambe nanga nakotsa masolo ya wate. King na double king. Na yoki onkara lelo. Mamae internet ko baksa melengi. Musique eko ya penza gu na sukali. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, bélé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça qui toko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, bélé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça qui toko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.